motema na. Pour ça ngani ka ngana kuta na président. Pour tout ça débanga na ye. Mais yo za une opportunité wana. Mais bato vana kuna pas président bana bakali libéré. Ba rocha bakali parce que talara muta zara mutu kande to lobara. Mais yo moko na mbingo zana ngona muneno zana ngona kosto lele ngolati lisusu boye. Solo bozangi mbongo ndonzi maneka ate. Et en tout cas pendant okota na président elle ka mukete. Elle ka mukete Elle ka mukete bani quoi. Aujourd'hui on tambola mwana yena ndaka côté papa na mama vandi okota ndaka kumbala makote. Okeluka papa. Okoluka na yipa papa. Menga zo kana kutana pakaza bakali limingi. Oya mangane yipa sana beza ya mbanga tamsa na batu. Obengera ngai. Dingwe moto na ngeni. Batu bazana kati wana. Bacha papa bige. Tamsu na bita bande kona et puis ça il passe mingi. Comment possible dingo kutansu na président. Bacha bakali ngai koke. Donc souci n'est pas coûteux na président mais bakali les a vraiment moins trop. Donc batilinga ba béton moko ya kolobate. Nous ko tumoina buka ngata ya bakende ndengeni. Sauf batela yo ka ba béton. Sauf nza ya mbanga za ka président Mobutu. Tutamora ngane toujours ki bateau bandanzele tibolobo. Toujours saka tourne na kata bateau. Tito zongi azongi singa na ndako. Ninga ya mboba ba kale zalarati. Te yebna ndeki ndambuta yebna na jeep awana 2h du matin. Azungai Silimani Egbaki Omer. Toketi na nzele. Et comme 6h du matin, va démarrer bateau. Te quand ça tourne na bolobo Tito zongi. Merci. Bakache. Boyo kilanga ina. Bolinga kubuna bakomana baba. Bakomba ofeli. Oh non. Ngai dimuna bakomba ofeli ngona ngate. Pomoni dimbe foto. Fo futa mbongo. Ofuti mbongo. Pomoni dingo. Soko zeli dimuna bakomba en plein air. Okomoni dingo etena terre. Mwana parce que nous autres nangeza mbongo. Tuiba komi bongisa. Tosala nyonso. Kacher pa ya pe biningo ndinga nazaliko. Tala ba tokaba musicien. Pas kacher. Parce que fana kananda on dirait que il y a dit ça la conférence tata maman bana bakoko. On se rend compte, on dirait que c'est une conférence. Tant que je vais dans mon apparent, il y a la suite. Dans le monde, il comme parler du peuple. Pour être une histoire qui a coûté un abat, il y a un voyage dans la cour. Non. Et c'est un gomming qui est tel à le vendre dans la cour. Bon, on a des cambons dans la cour. Mais à la prochaine, nous avons bombardé la fédération. Le dernier comme fédération. Gémidor TV. Gémidor TV. Coucou, mbote na balandi na biso nyonso ya Gémidor TV. Balobi émission mémorale de chez Bandi, benga ba obaze un peu distrait. Benga la déjà bozala wana déjà bolanda kalandaka. S'abonner balobi Gémidor TV toujours likolo balobi chaîne moko memela kabino ba news ya bien chaîne moko sala ka kebo découvrir makambo ebele ezaka caché quoi. Donc rien à dire quoi. Un grand merci na ba fan nga tout au besoin mi partout dans le monde entier. Un grand merci à mon boss papa de Undinga, les grands archivistes. Un grand merci à maman Bitanzinga. Un grand merci à Myriam Coiffure et Zomi Kaka na show de fonds suisse wana boya vraiment ebele bokozala jamais d'ici. La reine Dinga TV na bosanyote donc na lela bino ya trop ndebino bolelanga
nalingami koseka po nazala na kanda ti balbita kanga mo nazawana nazala kana kuya mangusta yo bakiselanga lisumu esimbinga esalanga babion mikolo bino mo bozobenga nga poupée riche na epte sopo na nini eyebika bino moko donc lelo nazanga monter na plateau nazana invité na bino obosenga kingaye bolbi na sidora to na posa to mona na kacha chaîne Gemidor TV une émission mémorale na ba recherche na nga pe na salara ya makasi na trouver vraiment toza na ye sur les terrains tozo panza vraiment teke bo découvrir makambo belé o ezalaka caché grâce na ye nani wana edingwe moto na ngenge Hérité matengo fongolela nga tableau to nanger directement na mozindo émission na biso ya lelo wana na leki directement la présentation nanga. Bonjour champion. Bonjour maman journaliste. Bonne santé. Santé naza bien. Dalinga vraiment to solo la vraiment ya trop makambo belé o bato bazangi koyeba grâce na yo nde bakoya koyeba. L'islam ngazani. Premièrement la ligne na yeba kombo oye dingwe oyo ezalaka kombo famille ba pesa yo to kombo ne utana wapi ko lelo to komo mona bato ba kata suke dingwe elo mo bo benge dingwe to lingi vraiment to yeba bambule belo fandi na ngo ibinga oyeba ko na mboka ta eza ko mboka na yebite. Merci beaucoup champion yedi surtout yebio oza quartier munene wa bunda bunda est-ce que obunda kaka to otika si nazo bunda kaka mais na mboka nazo bunda suna kanta Kinshasa ta po awa mosoleza te na kama ko bunda invité ngai obenga libanda na ina bundo pesa mbongo na ngai na boko la famille na ngai. Ah bon, ils attendent. Ok, biso na Congo to yebi Congo na mbongo ebele. Congo na mbongo ebele kasi biso ba kache tozo mona yango te. Parce bando banda carrière no ba avantage ni ozana ngo. Nazana avantage moko te na zwa, na jaka avantage ba fanatique. Ya solo. Gouvernement apesanga ata eloko moko te. Ah. Yedi yo bablo boye so yeka yedi azu problème boye yedi azate bo bimisi bambongo eraza vivant il faut lire à kanae pour vraiment ezamala o mingi to moi déjà bon ba des avantages nini oyo zo des avantages na zwa na le sport na ngai parce que tata botanga na mama botanga ba mona komana ngata moko te ba mona kana ba télévision mais après ça ndabo yeba ngwa pinda makolo indi na futile ngo transport ba yebna na stade ko talanga na zo bunda ba yati ti ba kufi ba kininga na yaka des avantages na yango so inspiration oyo ya kikacher e utawapi e robota mako banda ko rêver que nous ala kacher ou bien mutu nde ni sakayo non la ki bagarre hein so na côté na classe ko beta na ba maître sona le vide comme on a fait du mois na temi binda ba mettre na bi que lelo ba ko toucher ngabe na enveloppe na pêcher chaque classe enveloppe mettre l'objet va chambon na cada enveloppe pesa ngabe salaire pour ngabe na tika ndako ba papa na ngai na ka na école na ka ndeko sala musala ko obligatoire faut futa ngai na la ki bagarre mo so tanga siko ngabe ngandure mutakuluna mina li mutakuluna ta ndayo bana ko beta fort ko beta alors sans mon gars nous toutes les classes il y a comme 15 heures fona qui m'a dans salle de sport na tigre na classe na kana salle de sport. Merci beaucoup tozoko bakaka balbi ça chauffe déjà sur les plateaux kandenge zalaka yedi tolingi suto yeba yo beta kaka kwani ça secret na ko ibsa parce que te ba secret wana eza na émission mémorale te na ko ko ba yango te yo tuna nzambe ozwaki idée ya kosala motu ndenge nini tunai ayi biso na rêve nazwaki idée ya kosala bato bisika tel ngabe na kolobela yo te. Ça va, merci beaucoup.
Il dit, alors moi, je suis biso passé, na mboka na biso, ba pasteur, ba comme kota ma musicien. Ok, ndenge zala, mon amour, il faut garder bandi na yo. Mais bon, ba mon kota ma musicien, conseil européen ça bon. Tant on va qui banda kala, qui na mboka na biso homme de Dieu azati. Bucha ki tembi. Et si ko ba di boboni ko mona yango. Qui m'a camé marobaga, qui va dire que je poisse. Il y a des motos à bon si vient dans la Bible. Le Coran est dingue, vous entendez bien. Na bon ça vient dans un sous-vêtement. Tant que mana baba, tout le monde est dingue dans un sous-vêtement. Est-ce que vient dans un bon? Papa c'est bâti comme un campamba. Balukanzere, Nzambe ya solo que balukanzere ya saya Satana. Pour bango tout, bazona nzela Nzambe bazona kanzela Satan. Oh bango tout, ata pasteur malamu azati. Ya madame bakola ata sous 2 3. Autant ata combo parce que tu as une émission mémorable. Pasteur malamu. Oh ma bébé baza ebele, ce que tu ni to yeba oh malamu wana. T'es monsieur madame monsieur ba yali na tangi comboté. Mais les journalistes t'es pas ça bango propagande. Non, c'est la propagande, c'est la bikina la carte, c'est la propagande. Nina bika mu pasteur madame vous avez dit. Ah, olongwe kacha comme sous pasteur. Te na bika c'est tellement terre rabat. Ça peut pasteur. Rapidement, je salue les grands Diogo de l'idée esthétique Dani Mayoko Banda Barcelone. Balbi Diogo Moro Yambinga Eswe ou mais là vraiment la ngwende la yo. Il dit les camus au pesa biso pasina mawa. Kandingo lobby ba faux pasteur baza ebele. Ba pasteur ba komi ko mutakalize ba mitakala na bango. Exemple, membre soni pasteur mbie uti suko sa conseil européen ça na ba pasteur a bon o bazo battre les sous banzoto on bien te ko mutakalize ba mitakala na bango. Mais so tali bien ba pasteur na président na bango. Président na bango. Ouais, bazana président wa déjà bango. Tant que président ngazo kota likambo. Il m'aurait bitné zo kota yango. C'est pas côté yango te. Il m'aurait bitné zo kota yango te. Et il m'a tourné bongo tourna. Président va pasteur ya Kinshasa, ya RDC. Pour ni bazo bisa lo komu na bino. Yenda wa bisa bino ki oui et il dit parce que non na mona na mte ki église tel va fermer yango. Non na mona te. Église ça madame ou ça ma bé ba pia nzela sala. De beaucoup ça bino biso. Pour le cas que bana mboka so ba monike bana nzela makasi. Ba ça la marche. Hein? Mais pas pasteur so pasteur ça ma bé bana nzambe ba sala ka marche te. Ba tigine na ke toki oye ko ya. Alors je vais zo beba. Merci. Merci beaucoup. Il dit toujours que moi c'est mamouké. Yo le baki que gouvernement la buso va peso elo rotier. Mais toza l'état des droits ce qui les lo le but que vraiment OK ko bunda na libanda puis awa. C'est ça non? Parce que toi un état des droits. Pour la ninité pour ba tubaye ba be mingi ye dia bonga la ye dia ça très bien ala ba villa ala ba mbongo ne belé ba tubaye ba ra bongo. Donc suyo pour les la rater ou le barater. Le gouvernement c'est là peut le na le lambala ya solo na le landing nyos obi ko le ngai ya ko la nzombo nzombo so kache kingo ba ka m'en fou ozo kata kingo ba ka m'en fou mais même c'est que ça vima ozo mona tenga za nzombo mais toi l'état des droits balobi ba tout ba na ba pays étranger bazonga na mboka parce que yo zolinga okeko yo zolingo bima po bunda ba servir mais le bien bien est-ce que c'est vrai et du coup la congolais na mboka na ngaité
Tant que basomba nga kosomba na mboka moko boye baye ko planter na kata RDC. Alors na senga ka soki ya mboka na ngai ya mboka na ngai te bazong sangana payo bazwila ki ngai parce que ata biki ya pemba ata gilette na zwate. Obi ki bato yo baye da ka ngai le ko abilo ba journaliste na ba diaspora ba fanatique na ngai bantu ba osala pongana meka kozala sur le masque na bimini président de la République obi ka mbongo zaza nango utano molai na ngai mbinga costo na munene na ngai sona bimi président bi ke pesa mbongo na ti masque akopesa te akopesa bondo za boye akopesa te so que vraiment pour yo ça va laisser passer par bakale ali partout na sali ba demande na pesi mikanda so wa tekela ba mama o ba tekela ba ngo nguba libosa ba kave yana ko senga président du Canada jour moko abenga ngai to solo ngane pongaza mwana mboka ne a Kinshasa sport fait à Kinshasa makamu sana esamina kata Kinshasa na mwana lokora ngana li mopaya na mopaya te na mwana mboka baluka moye bayidengai. Merci beaucoup tozoko bakaka la reine Zinga TV donc bambote non vraiment ya trop yedi shoto yo kao yedi azaka na kisi ya solo alakana na kisi abunda na kisi ala na kisi mais munu sabula na kisi ya solo ata jouer le spectacle ano sala no kati sozo muto expliquez bichon la Bible baloba les choses cachées c'est pour l'Éternel. Les révérences c'est pour nous. Oyo bomoni eza pona bino. Oyo bomoni te boutique edingwe. Na suki. Hedi lokozo bola kanda. La médecin lingue. Il y a des allées colonies. Nous sommes Congolais. Congolais. Ah, mais la différence, ça va. Maman qui est allée. Mais Mboka ngai eza Congo. Na vana ndena Kinshasa. Il a dit à part sport au salaire ya catch. Moussani au salaire par exemple. Nous avons caché professionnel. Nous avons accompagné na tongo te kene ko beta toro na beta. Kuna basali na feli ngafuta. Ngafuta ngai na matinari na kiti wa pesa mbongo. Somi kona na bundite na pena mbongo te. Mais moi bela mona na cinéma. So on na cinéma na kene pona spécial bana mboka. Pona ningi ba Congolais mingi. On a spécial vraiment dans le cinéma. La partie à Walande l'accent vous allez ba deux belé parce que façon jouer la cinéma et attends moi comme sanga. On joue on peut très bien. Non, on a banné que jouer cinéma dans club Salongo. C'est pas qui tengue sana. Ba monoko, ma belé sans souci. Toi on est skamoko. Tina longwe. Na vino na sala catch. Mais où ça la catch? Mais la mono ne peut pas champion du Congo, Mouyombe gauche. Ça va inviter Ngaï. Naki. Mais votre cas ni qui est dit que na contrat na Mouyombe gauche. Naki na contrat na été. Marimère et Bimara Bongo. Parce que ceux qui n'a bandi film, Kolongwana Ngaï, il faut film on peut sa fin. Si mon na longwe. Pour ça na longwe avant fin. On est bien qu'il y ait un BBC film. Là, il y a un contrat, merci beaucoup, la vérité.
Alors oui, émission est la émission même morale. Donc buso na bino ba téléspectateurs. Oh bozolanda buso nangonga oyo toza même morale. Perdre beaucoup d'enfants. Bakola même ba millions de millions. Eh, Indi. Parce qu'ils ont alors qu'aucun sentiment ti, na c'est kana pour nous aller na candidater. Merci beaucoup de ma réponse Gitoro. Et ça n'est vraiment pas bien. Autour il faut comprendre pour perdre beaucoup d'enfants. Pour bana nyon sur la RDC bani dingo. Nanga. Na yo ça moi ni dingo. C'est que je réponse na yo. Na je réponse na. Bana nyon sur la RDC. Et oh babi m'appelle na musopo na yo. Na musopo Edi. Na musopo Edi. Oui. Mais baza ba millions de millions. Vous avez belli na bana belli. Tara nous que sona botaki bana wana te. Ni ndingi RDC ya makangaite na ngoza ndingi na zate. Po bana bakotinda ba msuwa kende poto ba msuwa bazotinda zakotinda. Yo ezo sovenga. Na zana bana ebeli na kata RDC. Na boti bana ebeli basina mibali soto nini tatana ngedingo. Nini tatana toko ndingi yo zawana soto nani oza mwa na RDC tatana ngona Edingo. Il dit on a catcheur professionnel. Vous avez un club non moto format. On former club et ça passe dans un club. Mais je rendais ma catcheur ça on a un qui un voyage. La bengi yo kanga bagage. Aux voyager na so wuti ozonga club na yo to club nga tu vas changer et comme le léopard de la RDC à Kachi. Léopard de la RDC. Il dit on a mona ki combat moroboé et à Kachi mon éléphant na Mbujimae. Il fallait quoi ça la retour. Olobini pona yo. Ouais, comment retour na ose la gouverner Gentini Ngobila. Patron parce que kuna unta patron ya kingo ikasanji gouverneur ya Mbujimayi. Alors comme na mesanga ko beta na kinako na bundaki tumbawana na rawo sa jebeka tena oganye porque ba luba ba prepara ki bunda sérieux ba beta yo ba betinga nyoka ko to beta kai ko to bien ouais kayo po beta kati et comment est-ce qu'on tourne au moins de ça là et ça une capacité il va bêcher ça l'opacité. Et le cas barbino c'est quoi 1 plus 1 égale combien? Le revue 1 plus 1 égale 11. Mais or que dans la classe va voir que 1 plus 1 égale 2. Ce qui est plus une leçon. Dans la base 11 t, dans la base 1 plus 1 égale 2. Donc les femmes peuvent préparer à capenzer. C'est que bana ko kano bana kala. Abiju na kuta na edi aoyoka yaye. C'est normal à gagner ngana bu ngana bu mari gamuda. Il faut bêta ngama be ba lever ko moi na ba kena. Je connais celle qui a bêta. Vous avez qui distrait. On a bien que na la qui sur na gagner l'éléphant. Mais orgue na tumba balaga sûreté. Préparer tout le monde. Quand on a mis ça dans le bête, na ko beta e or kende le kende malheur na ngai. Je comprends la retour. Na o beta e. Na za Argentine ngobila asa. Baba ni mulingo mbadi na ko beta ete. Baba mulingo mbadi to bunda. Ko bunda. Voilà. OK, mulingo mbadi baba na e to ko bunda. Soza makaso beti ngala makaso na beti yo. Ngana ko sala ni soturo. Na ma deuxième défaite. Yes. Merci beaucoup. Elefa, oyo qui a dit, toi lobby boko bunda. Yo tu wana tellement zaki makaso meka robeta yo meka ki mais tout yo. Italio. Merci beaucoup. Voilà toujours pour une émission à Bisso. Balbi émission même morale toujours l'école. Balbi émission moi une vitesse. Mais émission moi que ça la bino vraiment babion. Émission moi sunga bino pour découvrir maramou belé oyo ezala caché quoi. Donc rien à dire. Yo s'abonner son abonné là.
Koy Sabino kaka bo s'abonner parce que na linga raté bo ratara marambu ya bien o ele kakana Chemidor TV. Donc wana tozoko barara. Ye dit mo nini okoye bisana gouvernement na biso boko salela. Le baminga. Te kolembate. Tellement ça non envie kolembate continuer rara. Soma mato yo ki trop comme ce qu'on déranger bango. Ba ko ça pour ça motema na. Pour ça ngari ngana kutana président. Pour tout ça débanga na yi. Mais yo za une opportunité wana. Mais bato vana kuna pas président bana bakali belé. Ba ko cha bakali parce que talara mutazara mutu kande to lobara. Mais yo moko na mbingo zana ngona muneno zana ngona kosto na ndengo lati lisusu boye solo bozangi mbongo ndonzi maneka ate Et en tout cas pendant okota na président elle ka mukete elle ka mukete bani loka ojido kotambola mwana yena ndaka ko de papa na mama avandi okota ndaka kumbala makote okeluka papa okoluka na papa menga zo kana kutana paza bakali ya limingi oya mangane yiba sana beza ya mbanga tamsa ko tinda batu obilingira ngai dingwe moto na ngenge batu bazana kati wana bacha papa bige tamsu na beta bande kona e pesa e pasi mingi kono possible dingo kutasuna president bacha bakali ngai koke donc souci les okutana na président mais bakali za vraiment moi trop donc batilinga ba beton moko ya kolobate donc tu moyena buka ngata ya bakinde ndengeni moyo buka ngwezata beton eta ba grenade de buka ngote en tout cas président ka mutako buka beton na po ngaza passer au compte c'est pourquoi o mekara dona ba président nyoso botelo ka ba beton na président nyoso za président ya mbanga ite sauf batela yo ka ba beton sauf muza ya mbanga za ka président Mobutu tout en mora ngane toujours ki bateau bandanzele tibolobo toujours saka tour na kata bateau tito zongi azongi singa na ndako ninga ya mboba ba kaleza larati te yebna ndeki ndamuta yebna na jeep awana 2h du matin azungai Silimani egbaki omen toketi na nzele et comme 6h du matin va démarrer bateau to se tourne na boloboti to zongelo. Merci beaucoup. Il dit to kaka kati zalara kisi ko buna va normal bozalate. Comme une fois normal yali. Mais ne so secret moko. Katier nyos abunda na kisi. Parce que pour la nini, to le vous montrer la vérité wana. Pour la nini ga kisi. Obundi pe na kisi o mona pe ba gagner. Ce qu'on sait. Tenga gana bon parce que kisi tenga ki makasi. Oza kisi nga éviter. Nga na la kisi mabe. Il dit tika we pardon. Qui ça va démonstration na Robeta. La kisi mabe nga. Solvi kamba kisi yibanga mbongo. Parce que yibanga kisi. Boye di ndenge olula kisi bo ko tape lola. Hein? Lola nga couleur ni. Nga ebika lola, ezaka lola na lifelo. Mais lola yango to la was. Lola nga solo la. Lola yango to la mutu ya se ya lola. Lifelo pesa ka awo. De lola yango li fait le pegara yango boss de Onzinga les grands archivistes et papa social ozoyoka il dit on va qui n'a pas c'est là mbote il dit pour ça vraiment to panza teke na moi to comme chité na biso Lobako, ngazoyoka. Mot de la fin ne kozani. Mot de la fin. Oui.
Pour le journal, les lots, bien pour le micro. Pour l'émission, il y a les lots. Émission. Monde de la fin. Nous avons besoin de la président. Pour monter, je vais quitter qui est dans le mboka. Nous avons besoin de la président. Pour assurer que nous sommes sauf les dingo yambi était. Et le comme ça, bisco nini, combat catch yali. Absence ya dingo, combat catch na plaisir. Ya solo, hein? Je le crois que présent ou ko yamba batamboka. Mais abosa ni dingo. Alors il y a débat pour ça na président. Et il faut dingo zarawana. En tant que catcheur professionnel. Moi, je suis à l'étranger. Alors, président, papa, président, la Sengina, au bout de la Kabakalan, au Koutangan, au Solo. Je n'ai pas passé. Les ministres, les députés, les députés. Quand que pour la vendre boye na otara boye na nkaba za député pour ça ni bana mboka na roba tomboka ba kotomboka alors que la benga il faut éviter de défendre bango mais na sengi na président de la République ayamba ni dingwa alors kama benanga liwapi elingi na ngapeza liwapi. Merci. Pardon, et dis-moi na museni siko. Est-ce que bateau boté là bakali wana parce que son ozonga les autres ça vraiment passer bateau boté là bakali wana est-ce que autant en tant que moi deux personnes ba yo kana moi son toi même sur l'émission même morale oyebi bango nebi bango parce que mikanda ekotaka muta frère na mikanda na yebi ete. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut le Bezalo Bakesika. Faux émission Zayo. Merci. Nous avons la population. Nous avons la cache de ça, mais je soutiens. Pour la ligne, tout le monde en 2020. 2021. Bah, caché, vous avez le même film, photocopie en 2020. Le Kolanga est dingue. En 2020, on a travaillé rien. On a sali comme on a longateur. Il faut que ce qu'on a en 2021, on a produit le loco et collègue en 2020. Bah, caché. Boyo Kiranga Inan. Bolia Kubuna Kumana Babar, Bakumbo Fili, oh non. Ngai dingo Bakumbo Fili, pour mon dingo photo, faut foutambongo. Au futimbongo, au mon dingo. So, j'ai dingo Bakumba en plein air. Au comment on dingo est dans terrain. Moi, parce que nous autres, on a un bongo. Tout va comme bongisa, tout ça la nyoso, catcher pas ya peu bien d'inga nazariko, dans la bataille comme musicien, pas catcher, parce que voilà Canada on dirait que il y a dit ça la conférence, tata, maman, bana, bakoko, on se rend comme on dirait que c'est une conférence. Tant que vous vendez mon apparent, il y a la suite. Dans le monde, comme parler du peuple. Pour être nous, tu vas écouter, on a pas dit qu'on va non. Et c'est un coming qui est tel à le vendre dans la mais à la prochaine, nous allons bombarder la fédération. L'autre est comme la fédération. Zongera mbala mususu o ka ba bombe ni ngana ko bombarder pour la fédération. Non, zongela. Oui. Oui. Ba katche ba ko souffrir ma vie. Ba katche ba souffrir, tout ça rien. Pas au gagner.
kakoyoka kombeza plastel oyo kombeza plastel okotra bona tongo kombe ya libuna nandaka katiere ta soso nzungu na moto ezokota te mauti komba ngai edingo kuti nabundaka te me nazotouche mwa eloko po présence ya edingo soko bengaka edingo bakombeza plastel edingo bongoya okufuta ngai po présence na ngai eye na kati ya sale okofuta yango so opesanga mongo te nawenanga koasiste te bakatiere bozala bayele otika biloko pamba mais nakobombarde kaka wa problème ya catch tango kozonga. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, tout comme na biso vraiment na suka émission na biso na boya ka kozala ingrate na keko remercier bino ya trop na fidélité oyo bozala ki nango pona kolanda émission ya lelo donc bino mo vraiment bozala ki ba témoin ya koyoka manso oyo uti ko bimala kati ya munoko ya katueur na biso professionnel ya dit champion des champions donc merci beaucoup na bino nyonso un grand merci na groupe les amis de Dora boza vraiment ebele na katimini wana soki na lobina banotanga bakombo nako banda wa tinati na kokosilisa te donc kitoko pelengi so bomola ke monsieur le ka ki père siboye grâce ya réalisateur moko bien caméraman moko bien na kombo ya héritier Matengo nazo informer bino que nazawana kozelaka ba promotion na bino oza na posa ya publicité oza na posa eloko na yo eyebana oza na posa basa leur promotion numéro eza na fond de cran wana benganga okozala jamais déçu bino bato ozaka na posa oh non si dora boiranga libanga pesanga mbote nazo informer bino bomoni ba matériel to selaka o to somba ngo na mbongo donc nga na sacrifier la passion mbote ya boaki il faut au solo la po esalanga ba bien yo ganga ka onga na poto mais daba oza na poto moza ya eteko oza ya eteko parce que ba fontare belenga na mikili mais solo la rapé toza na posa to yeba pe que oui on vandaka vraiment na poto solo la ezala bien donc bonyonga te na esa kibino 2021 avant na prononcer kombo na yo na munoko na nga il faut au solo la konyonga te ya ezala rande bongo donc merci beaucoup na bino nyonso merci beaucoup na Marna la belle banda soyo na bosanité ko pesa lisu bambote belé na l'écran joko dulu esthétique banda Barcelone sans oublier Adrien Dinganga balobi 500 € c'est quoi yo bongo la nga Adrien Dinganga na pesa bambote na nga la Gilbert papa mokonzi banda bureau na yo wumela vraiment la démarche no ya Pérez na Pérez bozotu nanga Pérez elaxi nini Pérez elaxi kitoko sokoza mobile tokoloba Pérez sokoza mwasi tokoloba Mérez au pluriel netolobi Pérez balobi poupée riche ne marambo émission mémorale ne marambo voilà tout à la prochaine émission merci pardon Yedi merci beaucoup pour l'indégo répondre à l'invitation nanga en tout cas bah merci à trop mais ataba mbote opesité la pesa fanatique na ngai son mbote pour ça bina tanga kombo barbani nino tanga kombo ya ngai te otanga kombo to mususu na pesi bino nyonso mbote bon chaîne oyo pour ndenge biningai na yo vérité nyonso mais na pesi na baninga na ngai na ba passer bazana mboka na biso oza ko finga biso na wera to pesi courage nzamba sungayo pour biso nzamba ça ina biso mais ces jours là on a côté dimwe na paradis na baki bien que paradis yango ozo finga biso na wera ngana ko pia conseil na petinanga wera fali to vanda calme o chika koloba mingi po mutaraki na ndaka munene akomi ko futte la studio eza gravité mutaraki na ndaka munene akomo futte la studio ingolo bani akweit amati to akiti akiti voilà au solo pour
mutanzana ndo mneso comme na studio c'est kakiti apenza na base sukazo luka amata biso to tongela inda ko mususu oyileki ya liboso meto ko tonga yango ti botongaka parce que yango azana ngo vraiment dans les besoins c'est to tonga yango baninga ne ba pese conseil OK comme gabana petnanga ba wera na pese ngo conseil bon pour nga linga te bato finga ba nga bon mais ka ta ko toucher bango te pour ko toucher bango toucher lingwe OK la ligne pour moi de wera vanda calme JB vanda calme Fali vanda calme bon de nous sentir botika lo bana parce que mon qui va changer na ngo dizaka ndenge de la qui merci. Merci beaucoup. Et pour ça, formato solo la to panza tueke. Ezaka likambo ya or. Est-ce que mbote la Damiel Telele na Belgique. Merci beaucoup. T'écoutes à la prochaine émission. Bye.